Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bato mususu te eke lukaka Ariashu moninga ya baby o baliaka na esika moko balalaka na esika moko tomoni ba photo ezotambola okowangana te basimbani ozomona penda ke ba mi intime po nini olongwe pa oyo okeimba mo pa moninga na ye. Eloko nakolo bakaka baby na Ariashu bayebani te. Tomoni ba photo bayebana te basimbani bon. Donc si on comprend bien Yonaye, l'eau moins les karaté, présentation et salamaraté, l'eau roté, donc yo takara na yo mutunayo, Ariashu. Yeah, bah présentanga c'est vrai, bah présentanga baby tout ça, mais ko présenter mutula c'était elle habite que non, que to lingani, donc to enfin to tika ngana tika ko lingaite, on va dire ça comme ça, et puis yepé na côté na zala clair, donc il pas tika ko lingangate donc batika ba polémique wana ya ba africain ba congolais que non voilà azali moi si asali mosinjo tout ça et ça la propriété po biso na Congo to linganité oyebi sora mutute ole o mekana no kotuna mutu balama wana Ariashu asali mosinjo tout ça eza bien te faut to mekana ko bongisa côté wana quoi pour eza c'est pas gentil quoi voilà ndenge batu bazo kanisela wana ndenge peut-être yemazo loba eza yangote donc na yebi ete. Donc ata lisolo e bandaka te na sima balobi olingaka basi ya mikusete olingaka basi ya mikusete toyebi te e banda ndenge nini bashwana ezaka basi ya milai nayebi te namona te en fait kolinga basi ya mikusete c'est trop dire en fait po nanga moi ça mukuse masa mulai aza mwasi sauf que azalaki bashwana nanga te eloka na koloba yangwana ye mtaboya yo to ye mtaboya kai koboya o mutu aboya to ngana boya déjà tant déjà na lo bakadere chocho na ngate donc ça veut dire que na mutema nga déjà boya déjà avant que tu y a le po ye déjà ye mo alobi yango so na tv ke azena mbali na ye mais ngana obala mutu nini o déjà za na mbali na ye donc azé ba choix na ngate eloka na koloba yangwana na sala émission opo yo olingaka même pas photo, même pas vidéo. Donc, le rôle comme moi c'est un star, donc na moni pe pour fongwa mi. Yashu, mbote ndeko Mike. Mbote Johnny IP3 Falom. Les loto yambio na émission na biso malgré olingara makambo to lingara koto te na bondelio vraiment pour to yambayo to yokayo vraiment lelo Mike osalaki mariage moko ezala ngala lobaka mariage abongo ezala nanu te mariage écoute ici ba JB na wera weza ke po ba beta il faut ba pesa ba 250 000 ba héritier ba Fabregas donc bato ba yokana kate wana nyonso ba mati ba obetela yo boye ce que ozotala ba onyoso ba kutani na même podium pona fête na yo ezaki ndenge nini yokai na mutema ndenge nini. En fait pona banda ozana raison ngana za penza mutu moko ya média te yo yebi to banda na yo et puis nalinga pe komi la kisate komi bimisate po naza mutu mona nazala trop réservé, on va dire ça comme ça. Par rapport à fait c'est vrai ba musicien to wana bayaki en tout cas eza ponanga eza ba honoringa ngana mosina ba honoringa ko tuti ba honorer biso pona bongisa impression nanga moyen na ko expliquer mo bote po eza ndeti okoza na lo mo boye ezo sepeso mais ko moyen o le bon ami so bote po yomoga oyebi sentiment ni nango et cela qui po mais en tout cas eza grâce. Donc pour nakataka na mukuse eza grâce et puis eza ngolu eutei na nzambe et puis d'ailleurs na ko remercier kaka maman na marraine nanga donc bango nde basalaki ke makamto eleka bien. Donc na okozong sona histoire moko ya kala oye baratango kulaka osa première communion king kestere mené ya mutabetaka. Ouais c'est vrai bonga eza pinamba liboso te que musicien aya obeta ponanga donc déjà na époque nazala na
15 ans. Donc King Pena a Bengamer Basolola et ça l'a plaisir na que un grand musicien de King Kestere Mene succès makasi ayobeta pona première communion nanga en tout cas et ça l'a plaisir moko ya munene donc pour dire car pona katana mkuse ezambali bosote que musicien aya kobeta pona nga quoi donc ba ebité na ranti bato belé ba ebi solo te donc na ngana betango donc mokolo po okufa na ranti ba musicien minene kaka ba oya ko beta mais Mike Obali ça fait une année lelo donc ozo ke na une année na quelques jours vie de couple ndengozo vanda na mwasi ango ozo sentir ndeni ni motema penze za na sai to ozotala soki ekobonga te to ndeni ozomona ndenge bozoke na une année o eleki ndeni. Bon, je pense que pour nanga sentiment nakolobaka ke jusque là ça va pour lobi na biso to ebite nzambe kaka nakoloba bongo pour sintino pour nanga ça va et puis soki kolingana te mbelelo tozana mwana te d'ailleurs et je pense qu'il y a que ça que je peux dire pour le moment ça va lobi na biso nzambe nimtayebi. Ok, Mike Image mbilinga yeke yo batela kayo balitoi bolingana na Aria Shunde ni po babiyo okokate balingela ko basi bon so to kokate elo na go tunaka sko basi o tunalinga na vina na linga bango ndenge nini balingela ngate je pense que na linga bango nga moko yo to bana na to umela boyebinga et puis naza mutu moko te o na ko tinda ke no mutu boy lingela nga mutu boy po naza mobali pena mobali moi si il faut mobali ye moko linga donc ndenge penga pe na salaki na linga ki moi singa moko bolingana nde na Ariashu bona Ariashu to lingana que na banda otala na nini na TV kaka comme par hasard et puis na solo na basewa na zale célibataire hein na solo na marraine na ngana bino mais fille en tout cas na banga bata théâtre et tout ça mais fille na sepe na yo mwende ni tia bino ça va solingi na kosolola na maman to sonde totala soki aza bien ou pas donc bandaki bongo donc ngam na solola et puis na solola na marraine nanga la din na pese mbote pe azali et puis bandaki bongo donc je pense que elo muso le bezate. Mais Mike obeti elo mo wana obi tangu nazaye kolinge nazaye célibataire mais batu bazolo bake Ariashu azwaki mobali ya batu donc yo zayi mobali ya batu expliquer nanu to eba tangu bolinga na Ariashu ozaye mobali ya batu Tétan na linga ki Ariashu en tout cas nazale mobali ya moto te voilà bon ngamo le conseiller nazo confirmer puis affirmer ngo que nazale mobali ya moto te. Donc et puis ça bon se passe bon ba que non nazalaki mobile ya motute pour c'est vrai tous na ba réseaux sociaux hein mon moto a repère sa point de vue na ndenge na ye mais le fond de choses motaye bien ezaka nga na ba entourage na yo oui ngaka na ba entourage nanga en tout cas bato bacha ba commentaires sur réseaux sociaux et tout ça YouTube et tout ça ba yebi nga personnellement te ou bien ba yebi nga même pas bamonanga même pas peut-être bayoka combo tout ça mais au komaka non boy mais biso je comprends quand même les culture na biso on est comme ça donc ok olobi ndenge olingelaka Ariashu sepelaka na ye olobi ke na sepeli na fi wana bon babi batuna mama soki aza sérieuse mais bon ndenge mokili ezoloba ndenge mbilinga koti yeke yo zalaki nanu oseki po oeza mbilinga koti yo zalaki nanu mobali ya baby donc yo ke yo lingo bandoko sasa ba fi ya théâtre loko yebi ke baza légère donc obima na oyo kende na oyo suka na oyo te suka na Ariashu babi ke yo zali mobali ya baby. Non pour commencer nakolo bara ke nga naza moto moko te oyo
gigolo ou bien sondeni na kineko ça tout ça pour déjà naza déjà là gigolo te wana kindumba bon benga ngondo olingi naza ndumba te o nako kineko ça batatet parce que déjà eza ba délire nangate déjà pour commencer ça ba délire nangate et puis na sangisi pe mutu moko te et puis nazo confirmer que baby atikala kozala mwasi nangate wana nazo bon na TV je pense que bato bazo landanga be batikala ozala mwasi nanga te baproposaka ngai mais na sepela nanga te naboyaka nanga. Mike nga nayebi yo osambelaka nga nayebi yo frère en Christ so bomoni nga naomela mwa boki na nga boswanisaka ngai lobela biso vérité yo osambelaka te kasi nazoba vérité te elo nazoloba yango wana donc baproposaka ngai po mayeninga na pamba te bapropose yo sikoyo moto yango bolingani te adindami ke azala mwasi na te atikala ozala mwasi na po ozala mwasi ya moto il faut yeba ye ti ntango nazoba koyeba ye bato baza mikolo bazo comprendre qu'est-ce que je veux dire par là mais yo oyebi ye nayebi ye te koyeba eza ndeti koyeba ye personne koyeba ye ndeti bebi ye oui mais koyeba ye nayebi ye te enfin bato oyo baza mikolo bazo comprendre koyeba ye ya koyeba ye nayebi ye te nayebi ke oyo bebi oui mais ya koyeba ye ndenge bato bazo kanisela wana ndenge peut-être ye mo azoloba eza yango te donc nayebi ye te. Donc ata lisolo ebandaka te na nsima balobi olingaka basi ya mikuse te olingaka basi ya mikuse te toyebi te ebanda ye ndenge nini bashwana ezaka basi ya milai nayebi te namona te en fait kolinga basi ya mikuse te c'est trop dire en fait po nanga mwasi ya mokuse mwasi ya molai aza mwasi sauf que azalaki bashwa nanga te eloko na koloba yango wana ye mutu aboya yo to ye mutu boyaka ye koboya o mutu aboya to nga na boya déjà tant déjà na lobaka d'ailleurs chose nanga te donc ça veut dire que na motema nanga déjà na boya déjà avant que tu y aloba po ye déjà ye mo alobi yango so na TV ke azali na mobali na ye mais nga na obala mutu nini o déjà azali na mobali na ye donc azali ba choix nanga te eloko na koloba yango wana. Donc si on comprend bien yo na ye eloko mo ele karaté présentation esalamaka te eloko te donc yo takaka na yo mutu na yo Ariachou ya baprésentanga ye c'est vrai baprésentanga baby tout ça mais ko présenter mutu là c'était elobi te ke non ke tolingani donc totikala enfin totikala nga na tika kolinga ye te on va dire ça comme ça et puis ye pe na côté na azala clair donc ye batikala kolinga nga te donc bato batika ba polémique wana ya ba africain ba congolais que non voilà azali mwasi asali mosinjo tout ça ezo ça la propriété po biso na Congo tolingani te oyebi sora mutu te ole omekana no kotuna mutu balama wana Ariachou osali mosinjo tout ça eza bien te faut to mekana ko bongisa côté wana quoi pour eza c'est pas gentil quoi voilà. Mike image balobi ke babalela yo Ariachou yo bazoyo kaka boye bapesi yo mbongo mituka nyonso basale banini babaleli yo mwasi ezalaka ndeni bon to solola bien po biso toza baafricain toza babantu na biso baafricain soki mobali akebala mwasi famille ekendana mobali po bakebala mwasi et puis na kati wana tango bozokende muna mutazala na part na ye na kati ya libala ya mususu tanta ko ba ke non nga na kopesa kiti mususu ko ba non nga na kopesa nzungu ozomona do balobaka na Afrique na ba africain ke mwasi babalaka ye yo moko te donc babalaka mwasi na libota na mobimba voilà elo onde nga na comme la place wana mais bon au devansenga mais elo pena nga na loba yango na yango moni na mekina nkoloba nanu po ba me comprendre et puis naza clair nazo lobango babalinga mwasi te mwasi na balenga moko famille kaka ndenge ezalaka oyo asungi na musique oyo asungi na image oyo asungi na liputa mama oyo ndenge ezalaka bien sûr toza babantu nazobandela yango mpa na biso eza bongo ntango yo ozobala famille boye bovandi mobali akei apresente mwasi ne apresente mpe quelque chose aza nango bosali réunion oya acha par nae et puis c'est comme ça donc nazo mona te pourquoi est-ce que to comme ça polémique ou bien batba lo mutu bazo lo wana bon je sais pas
Donc voilà. Mais quand même, on peut ça qui merci na ba famille na yo, ndenge pe ba soutenir yo na mariage na yo. Si, na pesa merci na famille nanga, na pesa merci na maman, na pesa merci na marraine nanga Ladi, na pesa merci na mbal na Dido. Donc en tout cas nga kotona na zala na reconnaissant. Soki mutaw sala bolamu, nanga kolakse que non, o salenga bolamu. Donc je suis vraiment reconnaissant. Donc voilà. Ok, merci Bandeko Balandi. Naranisi Tembesili, pour comprendre, ba ke Mike ba balela moi si ba balela été. Ngape mukona lingana ke bala. Donc na remema moi parti à la ronde en zana. On a ke na pas mettre Léon. Grand frère, ya ngoyo. Oya ça na aéroport à Otsa ti ekoki toke bala batunyo so baebi ko bala les abongo. Donc Mike Image ba balela moi cité le rôle à moi il y a 10 ans, il y a 5 ans, donc à bala donc ndega lobby, c'est-à-dire ba balela moi cité, c'est-à-dire tant famille bisinga ke non oza mobali les kamwetali mariage coutumier oza mobali il faut obala moi si yomoko. Mais tout ce qui est mariage religieux, enfin mariage religieux à la raté, mais tout ce qui est bénédiction nuptiale, en tout cas biso tozana pona to soutenir yo. Et là qui bon même kobala moi sinde to ba coutumièrement na biso ba bantu na bala moi singa mo na mbongo nanga. Ok, en tout cas, félicitations à Elombe Mobali. Merci na maendengo au permettre na salle émission Oppo yo olingara. Même pas photo, même pas vidéo. Donc, le rôle comme moi c'est la star, donc na moni paye pour moi mais. Non, c'est même pas. Oui, il y a la star, mais en gros tata ibsinga que non ça la TV na lingarate pour ndeto na mito we a au monde on a TV. A au monde que c'est vrai que même photo ou vidéo na lingarate mais na minute on ndeto comme les bondenge makamo comme kendele, il fallait qu'on aille na TV pour éclaircir makam parce que biso ba congolais tout comme ça si je moko soutenir madame now. Oui, mais c'est normal. Il faut la soutenir pour ma femme. Ouais. Donc ma femme à la maison. Il faut la soutenir. Au balai cash kabamba. Voilà. Na balai cash en tout cas na discutate na kakolate na balai cash. Yangona il fallait na leka na longola ba polémique aux sala mawana ya buzo bapo. Ngai personnellement naza muta médiaté mais et comme si na point où na comme si koloba na télévision boy donc c'est exactement pour na biso quoi. En tout cas merci to comme nasuka to suki siona na opesa mbote pa Didier Lengi États-Unis Didier Lengi poids lourd à Montréal pe na Bosante Lopez Sambi drapeau ya London au mikolo nzemone ezo sala succès pe na Bosanité parchemiste Kabose Mbulai donc na pesi mbote mais na loko moko ya rotuna yo obengaka mwasi na Ariashu nani ngana biso bengaka Ariane to bengaka ba komonyo so ba yo bengaka nani ngana bengaka boye moi je pense que place hasard te à qu'on se rappeler na bengi Ariaker mais abosa nango suki gawa. OK Mike Lema yo o bandaki kolinga déjà au moni ke solo mo elinge kota déjà na baby et simbité pona nini ko ke luka batu mususu te ke luka kaka Ariashu moninga ya baby o baliaka na esika moko balalaka na esika moko tomoni bafoto ezotambola okowangana te basimbani ozomona mpenza ke bami intime mpona nini olongwe pa oyo okeimba mo epa moninga na ye eloko nakoloba kaka baby na Ariashu bayebani te tomoni bafoto bayebana te basimbani bongo tout justement en fait ngai naza mutu moko naza mutu alukuta te et puis nalinga pe te mutu akosa na eloko moko eza bongo te baby na Ariashu bayebani te baza pe bakamarade te batikala pe kozala bakamarade te batikala pe kosola te na bakio ki ami intime ndenge bongo photo yuti wapi photo wana eza tango maman abengisaka ba comédien na Kin Plaza wana baby bauti poto na maman bakiti na Kin ndenge zara na feti kaka tukanga photo malheureusement téléphone ya Ariashu et comme il lobat tango comme il lobat asengi baby
permission akanga photo na téléphone na bébé akanga ayi Ariachou na maman photo. Alors tango akangi moi nanga photo na maman et ça dit que yé baby asengi Ariane keba kanga pena ye ezala ki bongo photo wana so tali bien et na kata salle bakanga ki na kata salle enfin na kati ya hôtel quoi. Donc c'est ça, mais keba yebana bayebanité basolo apete bazapi ba camarade pété et le rotin. En tout cas, merci na éclaircissement oyo et l'openda tozwaki yo pour éclaircir pour bat balobi ke baza bami baza boye mais nzoka nde ezalaki bongo te donc ezalaki baby nenge Mike Lema expliqué baby asengaki donc Ariachou asengaki muto kangaye photo na maman. Oui, je sais mais comment qu'il lobat. Donc tant akangi ye baby asengi a profité à kanga photo na mwasnanga et puis c'était comme ça mais ke bayebana te batikla pour konsolate kende ba camarade de l'autre du tout. Ok, en tout cas, merci Bandeko Balandi. Bisoto ya kaka pona ko zwa penza information ya solonga na zamona nzambe donc na lingaka lokutate na sala ape mission te ke toyo kana boeza makambo o ndenge zali ndenge tolobi donc bao bazo zwa ka ba émission na ngabataka na ba site na bango na tika imbala liboso mbaloso te na funda na Google boyebinde za ba bloquer YouTube alors na boyi ba bloquer bino donc bozwa te ba balingi kotala batala awa tokom na suka na pesa na général de fao matumona mbote belé na bosanité venanga boziana parrain na ngai pe na bosanité achicha belesi roi Pelé Matayamf na ebite soza na moi ba mbote to liloba mo ya suka ya kusukisa te bon. D'abord il y a Liboso na remercié kaka moi sinanga parce que ça fait déjà 1 an que tous ensemble donc nasengi merci na marraine nanga Ladine pour le moment aza na Congo aza wate nasengi pe ponga na benga kae aza maman na benga kaza yaya na benga kaza ndeko donc maman Olive donc nasengi ba merci à trop na o nous ça sala ponanga et puis tant on a solane na rappelé que toujours que donc nazala toujours reconnaissant na o asala po nanga en tout cas eza eloko moko oyo na ko décrire ngote na vina moi libanga mbalamo ya likolo ya sete bon nga mabanga tout ça nazala pena muta mabanga te tout ça et na remercier Nzambe pour yem ta permettre que non tout vanda tout ça l'émission na yo donc il y a que ça que je peux dire na trop muta réseaux sociaux te bato balingi mabanga balimbisanga en tout cas les bangs ezate mais non peut ça conseil na bato o bachara ba commentaire moi buzo ba ezanga tina ça sert à rien so ibe mutute ko lingate o commenter c'est na pona bien mutango et ça bien te po yo so basalongo yo o sepelate et comme les canamba ba réseaux sociaux les là tout ça boy et ça bien te po tous habits surtout africains tous habits surtout balanzam tous habits surtout ba chrétiens ceux qui moninga na faiblesse ko lingate que non yo au commissaire au tiesu na libulu so moninga na faiblesse au benga au petit conseil ah non en tout cas même sont des émissions non en tout cas dans mon émission là on a CPT boy peut-être pas mbalasima moto akoro bongisa mais tant yo déjà au telle émission première chose comment finga comment le baba n'importe quoi et ça bien té donc tout ce que je peux dire c'est ça Congo Liziba TV pour plus d'actualités abonnez-vous